ça peuple congolais constitution la yé on peut permettre rien à la l'aise de comprendre les gars de non Malobaka c'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ, même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera où. Donc il y a un vrai pasteur à Congo et monsieur Zafati. Ndanga et monsieur Ezaïe. Avant le peuple Tama tu vois que Daroluka yende Nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Transcop net Toboki, bazo changer pina transcop na nzela. Problème Mutu ezalaki mabe Kazame doit être bandit en public Mutakala bakabiliste Niyibi lelo Kinshasa ndeko Mumbali erreur de parcours lelo bato bakambaka mboka bapréféraka baboma compagnie rien po baza bavio batiamo na kingakati Bumba face à Nabato Bakosungaye pour réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Il faut soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini. Et ça vraiment question très capitale. Bon pour nanga premièrement nakoloba eza manque d'enseignement. Manque d'enseignement il faut kozala na balolenge belé. Mais mingi ezali enseignement familial mais enseignement chrétien. Premièrement tant moto aza enseigner que moi si na mobali bakoki kosangisa nzoto te avant mariage. Awazala na komibangisa pona ba sentiment mususu. Mais mususu ezaka pe bango mibale. Ni ba parents ni religion oya se retrouver mais eza bango mibale. Soit mobali a convaincre moi si na ye pona ba sentiment za nango par rapport baza na bolingo bakuta na chaque jour musu bakuta na bandroit baza bango mibale au fur et à mesure il faut bazo se poser ba question deux mona na ba sentiment wana moi ça ko se retrouver na mukumba. Bon na pas nanga na ko yikoloba ezaka erreur pena ya biso moko nanu pour à travers ba posa na biso nde moi ça ya ka se retrouver na mukumba. Donc na ko loba bon point ça en bref. Conseil nini européen ça na basi o babota sans mariage. Ah merci. Bien que na ko yiko marché monter pour nga moko pe na botaki avant mariage. Conseil on a ko pesa na baso baboti sans mariage to mibali baboti sans mariage bazo a maîtrise oui pour sans autres ezali ba besoin ezali tant que toza ba jeune toza na makila na mai mais après avoir ko sala ba makambwana ezaka ben inconvénient belé okoki ko détruire avenir pour peut-être mutu wana azaki incapable séparation salami moi nazokola na éducation bien te soit ba famille à moi si pe baza incapable ya kosangisa les deux familles wana pour ba gérer bino soit ba famille à mobali donc union so wana soki moi sina mobali bozana maîtrise boko se protéger malamu lobi to lobi kuna bozana avenir meilleur. Merci Ndeko. Merci vraiment. Bonjour papa. Bonjour messieurs les journalistes. Comment on a Papi Tomé là. Bon, puis mais côté benda manquement d'éducation et bah parents déjà benda moi un peu grave. Madame je sengara mutaza mobali a lingi et balingani penda. Mais monsieur ezaka manquement ya possibilité. Malingi mobali ne si o ya robo ya mobali na ye pona ke no bota na mobali mususu ou bien tant vous aimez c'est-à-dire lingi mobali ne asa mpe mobali ne abala ba sa pe mariage mais manquement ya loko ya mbongo ezate mais o lingi mwasi no mikolo pe do kende 2 ans 3 ans 4 ans siko o sign oboya ye ou bien nini bon ça entendant nous boti sonzamba sungi sima ndo yo mona peut-être mbongo tango ezwa mosali ebele pe même maman na biso ba papa biso pe akala bisusu ba bota pe bongo pe sima tant nzambe ako pesa moi lomeya après ba ko balana donc mariage ezate que mambo éducation non hein za mambo sous za rapport na possibilité mbongo ezate osani olingi mwasi no boti c'est non mambo sous hôtel en sima 2 ans makambo ya masolo ya éducation te mama bolingo eza mambo éducation te na bolingo eza mambo éducation te jamais na mambo ya moya lomeya na volonté pe ya mobali aho na lomeya mais na volonté ya balote yebisanga on est mambo éducation te donc volonté ou bien na mbongo
c'est ça oyo nga kokai koloba mwa moke yango wana. C'est-à-dire que bato babotaka bango sans mariage eza yango likambo ya éducation eza wana. Babota sans mariage ya mambo éducation te. Eza mamba possibilité. Olingi moi sino possibilité eza te. Siko sa yo boye oyo yozwa na nde possibilité. Non. Comprends, elle m'a mal au meilleur. Basara loyenge, c'est-à-dire asa loyenge a se retrouver na zem. Bon, misoupe muso alosa loyenge peut-être à zemi peut-être de pas mi binete. Donc bezé me koti nango. Et koti nango aboyine pe olongo lo aboma mutu. Comprends? Aboyine oboma mutu. Sika bota na soki alongo langa dai. Père c'est sous na famille. Deux ans nango marambo na te zaka mamia lo meilleur kaka. Tuku c'est kolinga na bolingo za mambuki ya loyenge bolingo linga muninga ndozo milinga yo moko bolingo lingi mutu eza eloni yo se loyenge yo lingi bolingo nakata bolingo loyenge za mamso to kenda na ndenge ya baboete na ndenge logique mwamba bolingo za loyenge te eza ke mutu akoli amoni ke akomi na âge ya puberté esengi alinga mobali abandi kolinga alinga papa bango te alinga bayane te alinga ndeko nete alinga kaka mobali ndeko mutu mususu donc faut pas yeba ndenge mamango ezalaka olingo linga te omoke kende kota couvent wala nde mususu mais oko dino couvent te olinga kaka olinga mobali bolingo eza mbaloyenge te. Merci mon nzamba sali feza bongo olingo linga te. Merci beaucoup monsieur. Merci mingi papa pona maloba bana na biso baleki na biso baso bota avant. Des fois mingi ezali manque d'encadrement. Ba parents bazana misala te, bozueza te na libota. Mwana azana posa ya kozwa, azala lokola baninga na ye. Alors tangu ye azoke ndoko luka ba camarade ko luka mibali, suka ezali nini? Ezali zemi. Ya mususu ezali nini? Bana mususu baza mutu makasi. Azala famille bien, aliaka bien, alataka bien, ba pesa kay nyonso. Mais du fait que ye aza dans le groupe ya batu ya loyenge pe à côté na loyenge pe et comme maye pe na nini na zemi. Voilà tout ce que j'ai pour faire. Au sengi na ba parents nini ba sala nini pe au sengi na ba fille o ba botaka na sans mariage o ba ndaka loyenge ba mansa to pe ba o ba zana sans ignorance. Sengi ba ngoni. Bon, na ko senga na ba parents ba lemba bana te. Éducation de base ezali na famille. Na école te kende kozwa kaka ba instruction. Et bana bazali avenir ya lobby. Ce qui te négligé bana, c'est-à-dire avenir ya Congo et Koufi et baby. To sala effort na mwandambu to zwaka. To sala effort na ko soutenir bana na biso na ko encadrer bango bakende liboso po mboka Congo ezala malamu. Merci beaucoup. Merci papa. Topesa peuple congolais constitution la yé pour vous permettre yé à l'aise de comprendre les gars de Néo-Malobaka, c'est la constitution de Kabila. L'IDPS va gérer la République jusqu'à la visite de Jésus-Christ, même si Jésus ne venait pas, l'IDPS sera où. Donc il y a un vrai pasteur à Congo et monsieur Zafati. Ndanga et monsieur Ezaïe. Avant le peuple Tama, tu vois que Daroluka yende Nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Transcop net Toboki, bazo changer pina transcop na nzela. Problème ezalaki nde mutu ezalaki mabe doit être bandit en biblique utakala bakabiliste yibi lelo Kinshasa ndeko Mumbali erreur de parcours lelo bato bakambaka mboka bapréféraka baboma compagnie rien po bazwa bavio batiamo na kinga kati Bumba face à Nabato bakosunga ye pour réussir. Moi je soutiens Tshisekedi. Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir ye. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que on a ici 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini.